Yolande yo moi si. Mama Congo, à tout ce maquillage et le ma B. Sans maquillage et le ma B. Mama Congo soki ngayoko, mon sara ba live le ngé mon naté. Osé le ma B ma Congo puis osé ba paquet. Soki roba mama si yo on tango te oui parce que ba paquet okemba mingi. Mama Congo ya pétété. Mama Congo yo za pétété. Mama wa taifa ejika. Amona musala ya mama si. Oh. Omoni mama si, moi si a Kofi, patron nanga. Oui. Nandimi? Oh. Non tu so obi nanga ke landi mona musala mama si nga na ya mama si nga na ya boyango. Eh, tu patron nanga. Ande en salaire kabela nga, attention. Patron nanga. Patron nanga. Ah dérange rabino, sans rabino kimia. Bon supporter te yete hein. Bon apprécier. Mon anniversaire le belawana. Et pas anniversaire n'est-ce que bandit. Mama wa taifa ejika TV. Yo le bela batu musute. Ka via Kofi, ka via mama si. Oh boni boye. Ko boni muta musenza pa pamba oyo. Moi c'est moi zanga tina. On va na fili na passe on va na Bikok. Na banlieue. Yo le bananga yorande yo. Mama wa taifa ejika TV. Asali bino nini moi c'est abatu. Bino mo refaka Kofi. Bo refaka Kofi. Bino so bo défendre maman li yango. Bino bo tia mobala tia maman li yango. Ex na motema. So bo yenda ka boy na ya azwa bino. Eh mama c'est ça la pointe. Mutaka mobali bo sima mobali. Eh Kofi ça heureux. Très heureux. Na libala na e. Na couple na ça bino passer. Hein. Tombe pour appeler ça na bisou. Oui ba moi ça mobali. Il veut pas faire un bisou total. Maman quand mutaka no mabe. Tout le monde a une TV, maman Congo, mutaka ma bien quelle salité. Maman Congo, ils ont monté le bâtiment maman Congo. Mama wa taifa ejika TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Okuta Nangai, Londres, Kidoka, Olomide, Kofi Phil Kofiette, la personne monte partout, c'est comme Zouami, tout ça bien en Gouyan Kolo. Bandeko, mi copain na boy ba ya mangate parce que l'appelle ma mignon loba. Moto jika banga ba problème sur yebi jika ko ba pression to ko quand même ni na démarrer jika ko ba problème te mi ko ngamo pe ni ba mangati na zakanga mona lo ba pe mona sango besoin mais bandeko biso to mona ki moi sur na poto comme mama ko moi sur salité moi sur zanga forme alors quoi libo ki atigo to mona ki est pour tout le monde à tout moment il y a une émission là, une live là, une analyse là. En tout cas, pour dans la franc, à ça la analyse pour avoir question news. Mais vous tirez attention. Ceux qui ont ça l'analyse pour la quartier latin, il y a Kofi Olomi Nzam Komba, il y a Olomi Jova, il y a Olomi Omega. À tout moment, ils ont rendu un robot et ils ont rendu un salabam. Et puis il y a biso rendu un injure. Aya vraiment na banjure. Mami mangoyo konde la pese mbote. Grande sœur ya maman Maï Konde. Papa Ange le sage. Bonjour, c'est Rosalie, merci beaucoup. Maman comment ça rasuka yé pour ça l'émission pour la quartier latin ya Kofi Olomide. Aya kana un numéro boy. Aya kana motema bemo ya jalousie mo mal placé quoi. Donc aya après na motema bemo idéal toloba. Donc, à ça rappelle l'émission pour la combat qu'on fait na un nyonso. Tu comprends raté. Oui, alors bah qui a linga Kofi a linga musique à Kofi. Oui, on a musique à moto linga été. On va pas linga moto mais on a le koso et parce que corrompre bino pour finir mama si. On a soit aux oka mon pour le koso. Ba tout so a poto ma musenzi eh. Ba tout so na poto ma le koso. Mutumsusu azana mboka oyo ya kolia vie sociale les normal mais mettez ma botama motema ba zaka motema be mama Congo toucher ba point belé pour na mama si nabi merci mais la na pensa c'est bien pour muto lo na bino pour na mama si zanga muto pensa ko c'est to kata bilamba to kata zanga muto pensa bo toucher Kofi bo toucher mama Rifa mama si muto ko ya liboso zanga. Et puis nanga Landrine na ye. Mama Congo, wa salité à moi si. La nanga pensa bien. Maman nyo soit pardonner parce que elle est Mama Congo.
Naeli Mama Congo wa salité à moi si. Yo c'est élégance hein. Ta lèvre ma bé. Yo pendant la lèvre mo bala wa apprécier après ça bisou ton bidi pe pourquoi yo Mama Congo yo. Mo sendi mo boy. Basi ya pamba. Mobile no nani. Mobile no nani. Yo Mama Congo mobile no nani. Yo nzoto pete. Mobile no nani. Yo moi c'est kitoko. Mobile no nani. Yo peut nous faire live no ba yo on va te prendre la maman ko et c'est possible batu yo Mama Congo yo. Faut qu'on sonite Mama Congo. Yo moi so ko finga moi c'était. Yo moi c'est kitoko te. Yo moi c'est bien te, yo moi c'est nkele. Pour nous balader. Ceux qui moi c'est kitoko, faut dans les balades. Et Mama Congo. Oh. Maman c'est ça les binoni. Bon ni jalousie boy. Ceux qui boy binate. Ya yoni. Ye musale ko yemba. So tanga biso mutaleki na koyemba na Congo. Tanga moi si moko leki na koyemba to mobali ni leki na koyemba le na Congo azate. So mobali a sécuriser kayemba za moi sinai. On peut exemple maman Bilebel oh. Maman Bilebel so tabule ya zeko exposer maman Bilebel parce que tabule na ndako za moi sinai na maman banana. OK bien. Ce qui tabule ya zeko exposer maman Bilebel ata ba fante ata ba roba ba fante milai ala sala sanzoto libanda aba loketu ndenge so lingi de famille bali parce que tabule ya zena moi sinai na ndako za azaki maman banana ya zalaki. Azalaki. Ce qu'on fait le vidéo moi c'est ndako kama mama siwa. Ko fait le vidéo bikangu nae mama si. Madame nae mama si. Chida nae mama si. Nyoso nae mama si. On a droit protéger. On a droit protéger. Ah bien que deuxième première dame ya mboka. Biso c'est l'autre tour ba c'est sera ba deuxième première dame ya mboka. Mama comment pas ces animes. Il faut zo mobile na mo ba peso pe combo. So ba le mo pe à chérir yo, à lever yo, à cachola yo, hein, à loger yo. Ndenge mobile ne so sara na moi sinaye. Oh. Yebisanga na no lamba ninyo yo. Pateka na boutique ninyo yo. Ya basi o ko fait consommer la mama cité. To sakame ya combien to bijoux ni ko fait consommer la moi cité. Pour le thème o le lamba. Et pas mama c'est o le lamba. Banda ba clip ata ba roba kanu ya qualité. Yo ne bi qualité te Mama Congo. O bi qualité ba roba mais quand on bout yo les gens ça la vidéo quand na boutique on roba ta 1000 €. Yo Mama Congo yo. D'ailleurs mon entend ça vidéo qui fait moi ya mariage je vais ba robe soirée moi ya bien ya waouh ba c'est pas Mama Congo yo. Oza monene ya mipiku o kanga malo ko ngantolula. Au quand on casse le roi liboke mobo ya monganza na kinkole. Mama Congo yo moi c'est tout hein. Pas qui tout ta mon kete. O tia maquillage mabe. Ba photo na maquillage to za na ngoti. Ba photo na ya naturel to za na ngoza que le mabe. O c'est le mabe le et puis mon hormonal le quoi je ta kweli. Mama Congo. O tellement na leki moko te ya kofi. Ko na mama Rita tina Sylvie. On a maman fait vidéo ça raté. Maman fait ta pantalon moi si, à ta robe madame, à ta lipoute madame. Ce qui m'appelle si yo âge maman fait on âge au PC 42 ans, au PC 38 ans. Bah là-bas c'est mingi, bah jeune fini, bah ça va 37 ans, 38 ans. Bah l'équipe maman fait élégance hein. Maman fait moi si albana le team koye sur roya attention. Na jeunesse 60 ans. Bah PC les dots 10 000 €. Maman Rifa Oumela, grande dame. Et ça, rabino passe ton nid en Mama Congo. Ce c'est un nid Mama Congo pour la confie. Oh, dans mon bal de scénario, la bique qui n'a pas pu dans ma belle air, ça n'a pas de confie. Ce qu'aux oisetés, il y a un comme un gambo. Mon bal de scénario, la papier, la bique qui n'a caillé dans ma belle. Et ça rend des confis. Mais le bel basé belle. Ce que la France, au sud, qui est en Belgique. Qui est en Suisse, qui est en Allemagne, qui est en Berlin. Il y a un Kinshasa. Oh, les camnines. Sauf ce mobile. Jennifer est allée voir dans ce qu'on a moi, c'est que on a besoin de Jennifer. Maman, Congo, maman, le baiser, bébé, on aura vite pour faire profit. Abimisara moi, abimisara Cindy, oh, abimisara Ndeni.
O bimise neni. Ni bona respecter yo. O mu no pota libumu. Ozo lo bapeke mami lebe neni nani. Mami lebe sira zali abiki mama saleki bana lelo tingo yeso koya. Lelo na Kinshasa. So ba jalousa mama sina ba chanter zinyo so Congo. Ba abiki leki bango. Ça peut analyse ya pasteur Tom sit. Pour ni na mise en andège té. Asa fitiring na maikala mba ina fa Patrice. Non bon parce asa na fitiring na nanit. Na fa Patrice. Comme tout Samuel. Pour ça femme Marie va se respecter quand. Kutu bato nzambe ba pasteur. O basa ba yemba ka pasteur Toms. Na ninga mabete pasteur Toms madame le maman Nadège. Voilà yemba ba musuta yemba na mobali na. Mais oui. Oui. To boy buzoba. Oh. Et qu'on fait un problème nini. Tatiana cousin zapa karamapa. Alingara ya quartier latin. On confie dans zora été. On ne karamapa comme un rouge. Libala bino panza lelo. Obino kanta boko panza. Il y a 19 ans bientôt là 20 ans. 2025 20 ans. Okomi selanga yo, okomi selabatu. Maman li azalaki. Maman li azalaki. Azalaki na quartier latin. Azalaka madame Kofi. Lelo comme maman bana Kofi. Pour les so batinda rabinote. Ce qui bo ça banalise normal. Pour beaucoup de maman li na banalise na bino. Pour bon on batinda rabino. On va foutre rabino ba mbongo te bien très bien. En pure du mal bana si bana bino te bien bien. Là si ça non na Congo on a yela yo Yolande. Mama Congo. Pour ça qu'on analyse. Car maman lière azalaki oh. Sikoyo rapport ni ezali na ex madame ya Kofi Olominza Komba na quartier latin. Ezali rapport ni. Il y a zara chanteuse, azara danseuse, azara ni arranger, abeta jamais guitare na quartier latin, ni drum. Azali comme maman azali moi c'est alianda maman madame et le comme maman bana. Ni sikoyo rapport ni na quartier latin. Azali misem ni visa. Azoya miseni ni visa a produit Kofi Mkonini. Ya ayaka kwa kuta Kofi da Kofi. Oh. Maman del plus bobeta masolo maman lia otanga comme butu moyi na deso bokuta na hawapi. Avant yi Kofi ayima manzima danger. Oh. Ye abarisa Kofi ni na carrière. Asa maman bana c'est tout. Abarisa Kofi de nini na carrière ya Kofi. Abarisa Kofi nini. Azo futa ba musicien. Azo ba visa. Azo pesa ba garantie ndako. To azo pesa ba mituka. Chance ni yeki nango. O tuko ya kena nango. Yem tazaka na chance. Yem tela Kofi chance. Kasi sika zali to ba immeuble te. Kasi bo pesa mobali kasi ni za chance rabala te. Asa maramna ya chance. Bien lo ba maramna yawa. Tout ça, on y a un rapport de musique. Il 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 y a un rapport de musique. Quand on a pas tout le monde a star moi ba na pena chanter son ba pas bien. Et Kofi comme ngambo. Ni ko longo zo bala fa de kina zo la pongi kitoko. Kofi ngambo. Kofi te. Kofi ko vivre te ka bino non. Non. Asa droit paix, asa droit tranquillité, la couple la bango, tout ça beaucoup silama. Yolande na landi émission sali au fininga landry. Oh, mais ça na mona musala ya Kofi na mama si mabeza pe nazo zo salaire. Et bon yoza mungamba ya ex famille ex femme Kofi. O tani ex mais mungamba na mama musala na yo mama musala Clepen. Yolande munoko sani. Asa munoko le roi Zola marque tabu. Yolande ancien de ça sala kala nzoto mabe si me tanga maboye. Moi si taille mabe Yolande. Moi si kitoko tant kete munoko mabe le mabe. Le mabe. Mais bate ozamo na ngalufa oni. Mutu kwa ngalufa. On ne comprend pas côté. Yolande doit saliter makasi. Na papa lataka. Na bilambo lataka. Wa penza boy. Yo penza yo mo musala ofinga ya ne yo. Yolande pa mo Yolande mo yo Yolande yo wa mo musala wa musenzi wa zoba.
au lien na mbongo mama si au finga to midi pourquoi so ko fini sindité au fini les cœurs to fini madame olo midi te yo ta la matin au vivre te ozo bonga mobali na ona bana na mbongo ko fini midi na mbongo mama si Yolande na pe na bien yo Yolande yo moi ça pamba moi c'est mon azanga eloko ko sala ozo ko ça fait na fa na canapé rouge canapé ro c'est mon mbongo mama si so au fini que bah j'avais 10 janvier yango zotalama na inconscient batala ba mission na yo pose wa vie na fin du mois YouTube a foutu quelque chose au vivre na mobile na bana mobile non mbula ni on za chemise za Zarin ko iboy ba minzi ma pesi mboti na ni chemise mingi na comprendre ba ile papa mama milinzi mba tout ce que l'embeto merci maman somme ta kabelo fondi ma follow ba ko ma chabela la kabelanga maman Aziza mami miko na lobate papa Angèle ça j'écoute maman et vanda na yo fin du mois ndako ta futa maman qui fallait sommer bango tout na c'est film de la personne mot son ta kabelo fondo ba fondi ma faut se présenter bien Yolande wa salité makasi Yolande wa na openera suki ta kamé o ba suki openera vitamine T ata suki na mutu Yolande za vitamine T ta o boko na mobali na bana na monga mama si oloba yo okokufa na accident Yolande na Afrique du Sud Yolande okokufa na accident na Afrique du Sud okosala accident ta la voiture to na moto okosala accident okokufa Yolande woni ko mama si yo okosala accident okokufa na Afrique du Sud beta so que no esili to koma mois d'avril te yo okosala accident obuka na beta Yolande to talio pe mingi na misu totalement min kata après moi côté Yolande on mo cité yo on tout makasi tout mabe on pele ki toko to o comme moi mobali a komi sko PD ni yo Yolande ozali Yolande maman ça ne va pas analyse na Congo ezebele ni mon akam coupe la Kofi mais so mon que sépare na bangote otala bangote moto olingité maman ko lo baté quand on m'a mis sous terre, d'accord, dénoncer vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Maman lit à Oyo le bélaton, me dit pourquoi ah, bien un grand prêtre mère. Comme moi, à beauté na comme un grand prêtre mère. Si vous t'appelez ça un Kofi, vous t'honorez Kofi. Vous t'appelez que maman lit na mokile Kofi. Avant Kofi, il va maman lit que moi c'est un tel. Ne ba ba mi dans moi ça jibe mi dans moi ça qui noie le comment ça caméra. Comment tout ça bébé mi bana muso bébé mi dalelo moi ça fait tel caméra mais ba bi kaza na moi ça jibe ça moi ça ginouanit est-ce que maman li autant comme maman li avec après ta mère wana donc ta mère arena comment on a libala mo va pas Kofi ta bien miss de miss Kofi ta bien grand pote mère bien 12e dan et comment Kofi surtout pour nanga mais comment on faire donc lango ko bien na comment on a souté en sous grand pote mère en femme libre maman bana c'est tout quand tu aimerais maman si vous t'as combien monté ma Kofi bokodoka bokonyonga bokokololo tala Yolande ngana mari officiel ne pas bala moi si ne pas bala moi si coutumier civil et religieux mais yo baba liote Yolande on est la maman longa te la sabiso o tabela wa sate ba sate mo tara et ma be batonga ma be couture ma be Yolande on fait pas en Afrique du Sud on dit madame nanga quand on finga mona musala mama sina ndimi j'accepte mais nanga mo te même fali parce que mona musala mama sit pour moi ça patron hein donc bien même fali à mona musala ya mama si mon maman si moi c'est à Kofi patron nanga oui nandimi donc tu sais au bidanga que lundi mona musala mama singa na ya mama singa na ya boyango tu patron nanga ande en salaire à kabelanga attention patron nanga a déranger rabino sans rabino kimia bon supporter te yete pour apprécier mon anniversaire le belawana et anniversaire n'est ce que bandit anniversaire est bandit. L'anniversaire est bandit. Et là, comment ça va l'anniversaire est bandit. On est cette débit. Et puis, quand c'est surprise, mon moyen à peu près, c'est pour moi, faites à 500 personnes. Excuse. Quand ça a été Koufa, et le Koufa, on va live na bango.
Et là, il faisait qu'il y a autant de personnes. Qu'est-ce que c'est Koufa? Ils ont dérangé Bino. Yo ti soko lekio biki landi mungamba ale sa bana nena mwase na mbonga ofinga oh yo muto le sa mobali na bana na mbonga ofinga Yolande yo lo balanga nini yo lo balanga landri nini yo balanga landri nini musenza pa pamba fia passe aboko na bana na mobali ne Mario Gigolo mobali no za zarabu wapi mobali no za zarabu wapi yo Yolande yo Mukala Klepen. On appelle ça Mbungu quoi Klepen, on appelle quoi Klepen, mutu quoi Izebola. Yo banana ni yo Yolande yo. Tala. O télé na mwasi na ngate Yolande. Bana le tim ko yo soroya. Yo tim o télé matin. Bata bina basi pena bata bina congrès basi ki to bana mboko bata ki yo Yolande. Yo ki to côté maman. On ma kiro bambanga na kwa karma pa. Bah ben on va karma pas. Na bi karma pas musicien té. Bah oh ma ki on va ganger on va karma pas. On va karma pas awo. On a taille ma bé. Non on a yo la ta collanté. On ta collanté. Il va ta pantalon yo taille. Ta pantalon ta ya ba stripet ne ça comme ma bé. Mais ta la raté ya. Nasiko forme non le roi moi conséquence ko asinzu mbandunda siko eleki siko soupe eleki po na libumu ami vandi sika gebe ne yozali yo kitoko te Yolande madame ngana bala moi so ngana bala tala ba TikTok nanga fo moi dire moi c'est otambola basi zo ninga ya madame a élégance kana mama si na monga confiance to vivre nango kana mukio obiki bafuta ngelo malonga te kana mukio kama malonga te wana tufuta randa kuna biso tufuta banda ko deux chambres douche toilette cuisine carreau plafond et puis na commune mo ya bien tu vivras bien là on a salaire au finir ko fia mukio wana il faut ta randa ko wana il faut ta mai na courant bana ba otanga ngati bana mi balé mo sambali ba otanga nga bana ba otanga ngai bana ba otanga ba ok des classes kana mais yo sikoyo muto yo finga katongo midi pe pourquoi ndazo lesa yo zambwa Yolande mbwa Yolande libata Yolande soso azanga matoya yo kakate so posa moi si asolo moi c'est une valeur respecter mobali na belle famille na ye tu vas finga mama si ça va analyse normale yo le bela batu musute ka via kofi ka via mama si oh boni boye ko boni muta musenza pa pamba oyo moi c'est moi zanga tina on va na fuiti na passe on va na Bikok na banlieue yo lo bananga Yolande yo Yolande osé loko to rappelle loko te et puis muta tina rabino wana c'est pas moi si aga ça va na mon téléphone va na mon fleurite totala mon fleurite yango wana Pourquoi vendre mon fléri? Mouta tinda yo wana ya uta poto on va na hotel. On va na mon fléri. C'est pas ça moi si aga. Yo Yolande yo muno kwa sani. Zoba ya moi si a Sony. Moi si mo sans valeur. Sera vendre ta bébé kiti baby. Yo banana ni yo. O mini vitamine me simbi te Yolande. E bimi so bambanga na kwa ngombe. Azala quoi mutu quoi ngombe ba na vache qui rit à fromage vas-y mbeba munene atati quoi fromage à Goma alors bana bat ta moi ça salito moi ça pamba o pourquoi ta sonité ta magaï lo mama ba défendre mama sina na chata libola patuni mama ça c'est bino nini asa bino nini moi c'est abatu bino refaka kofi donc il faut que Kofi ni so bo défendre maman li yango ni bo tia mo bala tia maman li yango ex na mo tema so bo ni na ka bo na ya azwa bino maman c'est ça la pointe mutaka mo bali bo sima mo bali ko faisait heureux très heureux na libala na e na couple na ça bino passer tomber pour passer na bisou oui ba moi ça mo bali il peut passer na bisou total maman ko mutaka no mabe
tout le monde a TV Mama Congo Mutakano ma bien quelle salité Mama Congo ils ont monté le bâti Mama Congo Mutakano ils ont ma beka le quoi elonga Yolande Yolande wa salité nga préfère Mama Congo Yolande ata batingi so na ndako bakangeli ngana na ndako Yolande ndako pena studio ngana pa boye 2 jours une semaine osimba na ngate place et quoi tirer na nzoto Yolande te Mama Congo ezate ponga na nga elo mwe tirer nga kono nga mwa taille mwa ni tirer nga donc pena ezate quoi ta mo sangate Yolande bozate Yolande yo moi si Mama Congo a tout ce maquillage et le mabe sans maquillage et le mabe Mama Congo soki ngayoko mo sara ba live le ngemo na te osé le mabe Mama Congo puis osé ba paquet soki roba mama si yo on tango te oui parce que ba paquet okemba mingi Mama Congo ya pétété Mama Congo yo za pétété wa kitoko te okemba mingi o le kwa mbali osomo soki malazo mama mobali Mama Congo yo moi si mais akemba o comprendre au moins leader a mis ça ba vidéo na kwa moi si ne yo zali ne akoma rabongo ne yo so zali Mama Congo on so makasi ni okemba Mama Congo kitoko te muno kwa pota libumu nta muno kwa bulasha Mama Congo kitoko te Mama Congo kitoko ta mukete muno kwa ngadia anata masque na ye o kitoko te yo Yolande so muno kwa le kwa société akwedi on le va battre Yolande mobile nani t'as pas ça salité pas ça papa ba vivre na monga mama si bozo lier na monga mama si la so Yolande okufa en accident Yolande okufa en accident okosa dans le bien na monde entier ba na très bien Yolande ozokufa en accident so okufa to okoma handicapé on va na vélo on va na ndako on a comment ko faire mama si wana na ebisio Yolande okosala accident okokufa na accident na accident kenga na Congo to lakisa yo moni yo ozozo leçon na vie na koma kofi yo nde okozala penza histoire oyo ekotika na minora bato babanga kofi na canal na yo eloko to sala yo Yolande eloko to sala yo sala accident tala omoni ba banso touchera te ko finga botaka zo boza suka moi c'est pourquoi comme adère azora caméra finga maman a kofi sort na ezara nini anima qui un jour miracle elle na le pango na yemo na banda la rigi ça moi c'est yo azara na Belgique Grafine Tumba asali ba maman mina bele ya maman mina mort ya fille maman mina lingaki maman mina ça même pas 5 ans ya landa Yolande na peso ka 3 exemples wana ya Zobozi Koko Madera na Grafine Tumba dans la Kisao Yolande moni yo fo okufa ndambu okwa pena ndika po mitape makonanga koma boye pona koma kofirma masira na munoko okolapa Yolande olapa Yolande moni yo ozo lapa ma belle face à PC mbote ner nanga ma belle face ma Alphonsine Mayala on a choisi akabata la te mami mango yo mbote ma chère belle na pesi batunanga balinganga mama Sidonie Matondo mama chérie na pesi mbote siko ali mama suksa ba mama Sylvie modi mbote vive naturel na pesi mbote siko ali tata mwasi atuto nga kofiga la patron na mbote siko zali papa Angèle Sage papa Nono Boka Central et maman Fifi maman Bene papa Antonio papine Tsakala de Bundes papine Tsakala de best de Bundes na pesi mbote siko ali Yolande wa kitoko tam Yolande moninga nangwi so na kati manef na bongo so va bien na tie perruque basalinga make-up kana taille na boy na mo basila ka ya mo mesure boy so na tie kola ba bossa ba linga na nzia ba boya o ba benga pena mwasi wa bingo pede ngala ndina mo bari kitoko makasi tu es l'homme élégant très propre na taka pembe basenga pembe na pembe Yolande
omoni yo ozo ngima be otema nanga te nini mwasi nanga na bana mwasi kitoko batutu ba na TikTok madame nanga na bana mwasi ya kitoko je te dis bien je dis bien mwasi ya kitoko je te dis na bana mwasi ya bien na sala choix bien mais yo sur mobile lo reketaka donc il faut ça la cop pour finir maman si pour laisser mobile na bana mais yo la personne a trois exemples Zobozi Koko Madera na Rafine Tumba omoni yo otika la handicapé yo penza ozotika la handicapé to comme un mois d'avril té surtout mois d'avril les la té au ça accident en Afrique du Sud so yo te mobile na yo mais na ninye za ne yo ndena sona na batu nanga na préférence ka yo bana té na boyezo bana té bana bazaba innocent ba dia mon quand pour maman si beaucoup la bango maman si beaucoup la mobile na bana na famille na mais il faut nos conséquences yo zo beaucoup na makolo merci beaucoup.